najala kaka na sama kolola yo nazala yawe na ngai nazala nasena makolono Yesu enalingi na umela ngai na umela yawe na ngai na umela oh mosika no kufa mosika no pas osanga yo mawa osanga yo. Merci mesdames et messieurs, merci Balandi ya émission ya ba vrais adorateurs. Merci ba vrais adorateurs ya mokili mobimba. Boyebi bien que masolo na biso ezalaka bongo et à chaque fois to le kaka ezapona ko beta masolo na nzambe. Masolo na nzambe e bandi ndenge tolobaka toujours. Ndenge bokoki ko constater bino nyonso toza liboso ya paroisse Rama Bandal. Elongo na bino to ko beta masolo ebele ya masolo eza na kati ya koleka na paroisse Rama Bandal. Je suis seul dans cette émission comme vous pouvez le constater. Ndenge na lakaki yango pe la fois passée et kozala lelo ko balancer ba témoignage na makambo minene oyo nzambe azana kati ya kosala na kati ya paroisse Rama Bandal. Na yebisaki bino semaine passée que tokozala na semaine plein oyo toko banda kolekisa makambo minene nzambe azana kati ya kosala na paroisse Rama Bandal. Nazoyebisa yo mutu ozolanda biso et puis ozana kati ya kohésiter pe kozala na badoute ke masolo eza kitoko na paroisse Rama Bandal. Ba bondeli ezotoka ba témoignage eza minene musala ya 14 jours etiki bilembo ebele ndenge ye moko musali na nzambe asilaki koloba la semaine passée. C'est pourquoi nazokimela nano na bilili tozongela lisusu nazopesa bino nano témoignage ya liboso ya makambo minene ezoleka na paroisse Rama Bandal. Amen église. Alléluia. Nazokumisa munena nzamba papa Jean Sylvain Mukeni. Amen. Sisi. Bona makambo asali na vie na ngai. Amen. Asiko kota bitumba na ngai ezali kubundisa ngai tango nyoso. Mwasi na ndenge atelemi boyo abanda ko nyoka ma mingi na ba maladi. Chaque jour tozana na ndako azolela kaka libumu. Azolela kaka libumu chaque jour azolela kaka libumu. Tokena ba hôpital basali ba examen ezosimba kaka te. Tokena ndako tofandi na ye koli ezate nzoto malonga azana ngote. Na banda ko sambela quelque part. Na maite. Nazoke l'église changement zo mwana na nzoto mwasi na ngate. Kaka kolela chaque jour na ndako azolela kaka se alibumu. Azolela kaka tokena ba hôpital azolela kaka se alibumu. C'est au simba société. Avandi, on commence à avandi ka boy na te. Il faut gana ke no sambela la église parce que Jean Sylvain Mukeni. Na komyawa na kutana pasteur. Mais avant na ya wana sina kena ba église mususu ya minene wo ba baloba ya minene wana. Na kekuna na salisi ba fishi. Na vanda kuna de 18h jusqu'à 21h. Na kutana pasteur. Na avandi na zokutana pasteur. Sina nene na zongi na ba fishi la salisa yao. Na yamba la moko na kutana pasteur to solo il passer l'assemblée mais malobo passer la bimisaka eza malobo moto na yango amen ko ayebisinga ke ndeko komesika oyo zala bitumba munene mais ni pesa kana kata ba prière zala kana ko nyima chaque jour il pesa na ba prière na yepe na yebisi mwasi to yeto sambeli ba sambeli to vandi ka o sambelo ba sambeli mwasi ko lelo banda ko na ba kiso zakina na yebise ndenge ba sambeli ko komelesu ba kiso wana sika ba kiso ande ba sambeli ko ba sisi libuwani zo selo pasite ata ko zo azebi ko akoki ko gate po azala ki chaque jour azo la kalipo afandi na nda ko poli azo le yete biloko ko le ezali azo la kalipo abandi ka zebi ko banda zebi kaka na kisi tanto ko tina kisi wa betna ngo bo Bon, c'est le comité va 4 mois. Tout le monde a l'hôpital. Tout ça, il y a un endroit où il peut faire la carte à prière. À ce qu'il y a le qu'il bombasse, il y a OK, il y a l'église, ça va s'embêter. Sur le bord le qu'il bombasse, il y a l'église, ça va s'embêter. Tout y a l'église, ça va s'embêter. Tout ça, il y a un endroit. La monnaie, il faut qu'on ait un kilo pour qu'il y ait un hôpital. Makambo kilo za la province toto ke ndaga logo ndemele logo lobby to ke ndaga na hôpital wana olanda kilo to ke na ye tuna bande olanda kilo to bande ya semi abandu wasikoli kumpa
Você é a bobota déjà. Attends, c'est comme ça qu'il n'a pas. Il m'a pas oublié les dames. Est-ce que ma c'est bon son matin? C'est bon son solution. Hein? C'est bon son solution. Qu'est-ce que vous bien? Voilà Bolandi Bomoni. Papa wana zalaki na problème ya mabota. Na yebisaki bino ke quel que soit problème, quel que soit likambo ko yuko zala nango, avec nzambe arama bandal, nzambe ba vrais adorateurs, solution ezali. Oyoki yo moko ndenge azoloba. Anyokwa mimingi lokola yo pe pisika ozali. Akutani na yango ya ndenge na ndenge, mais nzambe ya musali na nzambe. Nzambe a Jean Sylvain Mukendi asali Bolandi eloko tozo yebisa bino ezaka ke bo rejoindre bayebazana mobembo na kati ya paroisse Rama Bandal obi kapé loboko na nzambe, hein? Ba témoignage wana tozo la kisayo pona ko flatter yote eza juste ko la kisayo ke nzambe wana sala kikala azape na kati ya kosala na nzela ya musali na ye pembeni ya maya makelele na paroisse Rama Bandal na ngomba ma 20. Numéro ya pasteur ezawana benga atandenge émission ezole kaboye benga ozana problème. Je crois que ba témoignage nyonso koleka na poko ya lelo e ko conforter mutu moko ndenge na koki koloba mingi te tozo pusana lisusu ozomona ke tozaka kana kati ya paroisse Rama Bandal masolo eza kitoko babondeli ezoleka toujours nazo senga lisusu bilili mususu parce que okoki komituna ke makambo ezoleka ndenge nini bisiko zali okoki komituna bongo e nazola kisayo lisusu ke nzambe azosala ezaka kamoko te, hein? Botala lisusu anyokwa makina ba maladi parce que okoloba kiete oyo ezalaki pona mabota mais pona pe batu ya maladi bazobika na kati ya paroisse Rama Bandal. Botala lolenge masolo elekaki na paroisse Rama Bandal. Na zana isengo mnene ya koya ku témoigner vraiment les kambo moko sale mi na vie na ngai oyo natika la ko vivre te depuis na botano. C'est-à-dire depuis le mois de novembre nabela ki vraiment makasi nazala ki sous son espoir ya vite nakoma komi butu nakomi menacé makasi motema nini tout ça nazaki na médecin oyo azolandela nga na ndako alembaki akomi kokende koconcerter na baninga na ba médecin mpona koluka solution na ngai ezwamaki te nsima nango baye koloba non il faut que nous écoutons na ba traditionnel et cause la peut-être poison tokei na ba munganga traditionnel ba tester ngai biloko na sanza qui vraiment c'était terrible na koka ki kutu ko tala ngoti na beli docteur akomi koya ko traiter nga na kati ya ndako azongi mais kisi azo ko traiter nga nango ezo bakisa malade au lieu que ebikisa ngai atobolinga batonga me nyonso ezoko matanga na mutu et comment pour paralyser la partie moko ya système nerveux na ngai. En tout cas, j'ai longtemps souffert jusqu'au mois de décembre. Na fêté qui Noël té, na fêté bonne année té. Na comme na mois de janvier na désespoir et comme na lali tentative ya couper la respiration brusque. Donc nazo raté ko kata pema ezongi lisusu. Na bengi munganga aye alobi vraiment na yebite soki na kosa nazo la ka mutu tout ça la examen malaria plus moko malaria wana esi la kate poison bapesi kisi ya poison na futi bambongo poison esi la kate nazo zela kaka liwa na kati ya ndako na lobi awa esi ka kokimela ezati pasteur azo ya kosambela ngai azo ko prier pona bakisi yango ezo ko bakisa souffrance a prier pour la ordonnance na ke ko somba bakisi eloko a prier
eloko ya malonga esalemi te bapaster nyonso mpe bakimi ngai natikali nga moko na kati ya ndako presque na baperiode oyo ya priere ya 30 jours awa nzambe atindi ser moko awa vraiment nzambe abakisela ye atindi ser moko akuti place na bandeko kokende kobana nazwa décision leta ke bazotre etenga soki nakontinue kobana na ndako na nga peut-être bandoki bazobuma nga baza pembeni na nga nakoma kolamuka 5 heures na kimi epa na nga nakie kovanda esika moko batretaka nga naza kuna mpo peut-être azobakisa dose mpona kufa siko esika nakende kobatamaka chaque jour nzoka nde esika nzambe akolekisa mosala ya nzambe wana mpo aoriente nga konyaka awa alleluya koya na nga awa c'était un certain mardi wana ezalaki priere ya 12h ti 13h alors na ye awa senge wana nzambe kaka se faire violence mpo akolakisa ngai ekuke ya ndako oyo nakomi awa vraiment kokoma ndenge nakomaki na sentir eloko moko échanger na kati ya nzoto na ngai na sentir eloko moko échanger nakutani na bato bazokuna priere lolenge oyo natikala kopriere na vie na ngai donc na sentir nazopriere na priere oyo natikala kozala vraiment na concentration na vie na ngai te bon après wana tovandi tozozela réception ya paster kaka paster ndenge abimaka azotala bato namoni kaka liboso ya bato nyonso apointe kaka ngai na bio nzambe nabiki peut-être mpona nini apointe kaka ngai liboso ya bato nyonso na mataki awa tovandi na paster ndenge nazo explike ye alali azokotala bo je sais pas batalaka wapi bato basolaka na nzambe nayebi te batalaka wapi place atalaki alamuki ayebisi ngai namoni ame na yo eza enterré quelque part na bato baenterré yango bavandeli yango basalaka bacérémonie wana ne fils que dans 3 mois tu ne dois plus exister voilà nasi na salle peut-être 1 mois et demi je pense 1 mois et demi pour notre passé alors nzambe alalaka te ngai nabangaki ntango sika ame na ngai basi bakundi yango batie batie likolo keno 3 mois bapesi nga déjà préavis ya vie na nga awa c'est pourquoi ntango nazo vraiment kotémoigner awa namona neti naza motu moko oyo tozoloba exode yango ndenge nasali na longwe na kati alleluya après ça paster ayebisi ngai alobi no zala na kati ya concentration ya prière on se concentrer le mardi mercredi jeudi, vendredi, au collègue na délivrance. En tout cas, na tout ni pasteur, na ko se concentrer na ko banda ko loba na Nzambe nini. Na Nzanga ki eloka ko bino, lobaka na Nzambe libérer âme na ngai. Na comme lokola mtalibo mwana nzela Nzambe libérer âme na. Donc na comme côté parce que na mona ki vraiment na comme na suka. Bokoma na ndako, soki na situki muke na kena tie mabolo mona sila bandi ko Nzambe libérer âme na ngai. Vendredi ekokakate kokina tongo na tuni pasteur na ko se comporter ndenge nini parce que basala ya Nzambe bango nde ba diriger kam na se comporter ndenge nini journal le pona koma na ère de délivrance alobino soki lokolo za na na kati ya kolemba maladie tu peux boire un tuer comme 20 jus plutôt ou bien vitalo sucré mais ko lié loko ya makasi te za lokolo zo sala ka moi na ni ke carême ke le soir 12h na ye prière le soir na ye qu'on a délivrance. Vraiment, ère de délivrance, ce n'était pas facile. C'est pourquoi vraiment on a remercié l'église de Moutunion à Tombola qui nous bon qu'on a eu pour la délivrance là. Alléluia. Vraiment, ceux qui t'ont allé à il faut te reconnaître que Nzambe a papa Jean, Azo Sala. La bima qui awa et comme et bando comme à chaque 17h, il faut natala na jaquette. Nala nzote ba na kolenga na bandi souffrance de 17 tilo binatongo nde na komeka ko sentir moi eloko mukia bien na kati ya nzote mais jour wana kobima nanga awa na komi ndako letero bandai ko talela ngai ko sela ngai mwati akamwe na sengi jaquette te na vandi butu wana na lamuki bien na ye na prière bien na continuer bien si na lelo maintenant qu'est-ce qui va arriver 2 semaines après Nalali. 2 semaines, c'est-à-dire vendredi au Ilandaki, Nalali.
tango nalali na loti ndoto moko boye tozalaki 2 personnes bavandisi biso balobi balingi bapandre biso ngai lokola nazalaki deja na nzambe ya papaja nzambe ya rama nabangaki te na ngai abopandre nazalaki vraiment nakobanga te oyo moninga azali kolenga ntango ayoki parce que ezalaki foule ya bato donc on dirait marché mobimba ezoluka kopandre biso me nazomitu na ngai nasali moto eloko te bapaso bakopandre bapandre tozeli balobi lobi babomba lokola kaka ndenge basalaki Jésus ekomi siko moma kopandre biso ayale botelema siko ndenge ngai natelemaki na se retrouver na komi presque awa na komi vraiment robuste munene de façon que batumio sur azu ba comme que kelanga awa abandi ko tunana si vous le bito pande siko to bandela wa boko simbele bango nyoso na c'est vraiment à genoux moi na komi vraiment munene makasi. Je pense que passer la boîte qui joue au Galobi, ton commis va robuste. C'était le samedi na Luka qui m'a attendu pour expliquer le binono. Wana nzambe à la kisi munene nae. Et à titre de formation, lelo naza bien na kumi sinzambe, mais eloko na boyaki kozala na Kinshasa awa sans parents, nde na senga ki papa. Comme mes parents ne sont pas, toute ma famille est adoptée. Adoptenga comme moi nae. Nazoyeba te pourquoi okotikala na ba hésitation parce que nzambe azosala ezomonana. Nayebisaki bino ke 2017 eza tour ya bana rama bandal, eza tour ya nzambe ya ba vrais adorateurs. Sikoyo olingi na loba nini po nzambe azosala? Olingi na bimisela yo ekeko, olingi na pesa yo mai to mafuta. Makambo ezosalema eza na kondima. Na losambo ndenge eza na kati ya kotoka sima na nga wana makambo nde ezosalema ndenge wana ezosenga nde kondima na yo nde mutu ekobikisa yo. Voilà pourquoi nayebisi bino ke mosali na nzambe azoyamba mikolo nyonso na paroisse Rama Bandal kobanda mardi à partir ya ba 13h okokuta le révérend pasteur Jean-Sylvain Mukendi aza déjà na bureau na ye azoyamba bino batu ya ba problème. Voilà pourquoi nazo senga lisusu régie ba pesa biso image ya maman moko mondimi ya 2 jours à témoigner aye ayoki naza na ba commentaire rebele ya kosala te bolanda nanu bilili poso kinga na lobi bolobaka na lobaka naza na fier ya kozala pembeni ya musali na nzambe ya makasi le révérend pasteur Jean-Sylvain Mukendi mobali oyo nzambe azosala na ye mikolo na kati ya Congo bolanda nanu tozozongela. Nzamba kombo lepi. Le bi papa moko ko ya parce que tozo na ngana defodo ko pa ya na ye. Azolo yebisangane ngai na fati pembeni na mama oyo mwana wa ndi aye ko zwa ngai. Na ki problème moko na ye. Mais no modi ya zi solution. Ngana le bi na fati le ye na tindere tina ba de manga pe kuna. Obiki ya sola. En tout cas, comme c'est ça, Nazaki vraiment malade pendant 3 mois à la chef. Dans ce cas, on m'a dit 22, 12 heures, dans la bien fait, ma palpitation, dans on a mis côté pour tout le monde. On m'a dit que les réunions sont à l'hôpital partout. On s'est fait l'examen, on a monté les airs au climat. Donc, pour moi, les airs au Doka. Nathalie du Corona avec l'éducation. C'est là qu'il y a ce jeudi passé, à 3h, au 18h, 3h du matin, là, ils sont venus. À Kangimi, c'est aussi. Moi, c'est à 20h, il y a 18h, avec l'autre. Et c'est ma mot qui est éducatif. Comment on est là? Ouais, on va la maman à vous casser, on va nous coller dans le coup. Oh, ouais, ok, ainsi, on va nous commander. Nous avons des souvenirs en main à la comme d'habitude, la face de la maman lycée, parce qu'à bout d'un maman, on a fait la bonne maladie. Elle doit savoir, maman, il faut qu'on engage là ensemble. Enfin, on a dit, on a tout un an et à venir à Poli. Alors, maintenant, même l'église, on a beaucoup de commentaires de fait. La zone, on va la face de la on a des mouvements qui va pas là. On doit ça le temps là. Alors, maman, maintenant, à ce moment-là, on va y aller à la nationalité. Qui est l'église à maman lycée? Pendant un programme, tout le monde a dit. La vague a dit, maman lycée, à cette programme, maman, et là, on va la
mama na eko so na pote na ndako na nzambe pa azokenda soki vraiment ya solo nzambe ozali na mono na simi moko wana ngai so na moni na simi ena kondima ke yo nzambe ozosala aye pe babengi bamama zemi bana bamaladi bana bazo epidemie koya mpona bana pe moma done na mona bapaya bayana banase bango maboko ena mo ofrande na simi fona na na ye na kondi mama moko azali kokela ka droite nga azali na gauche pasteur nga atia maboko atie mabe kote na mama naza besoin na nzambe azolakisanga makambo ebele mpona ye nabi voilà place nga nalukaki yango ye moko alobaki na ntango basuka bomona basakolo ebele ebele bakosaka malamu nakosaka malamu na kombo na nga te okoyeba bango na misala na baati nakendela eglise moko na bongolo namwenaka makumbu osala balobi na nga mpo omona pasteur apôtre prophète iso consultation 2500 posola na ye amona yo fiche 2500 kobina ne bokuta na $20 nazwi 2500 na pesi nazwi $20 na pesi nakutaki bango na l'église ntango bazobondela mabonza naye kokoka 3000 namona pasteur wana miso te ntango akoti asambeli akoti ya biso na ferete bandeko mbote aleki biso apesi mbote te akoti na ndako aye kokiselo na ferete bandeko mbote apres alobi na biso abimi oza mbongo apesa ngai na kopesa ye nabondela ye na konfirmite tina na ye azali na mbongo te natongo musa nainga aloba mpo nga apesa mona olingo tuna nazongituna papa moko ye na 1000 francs nazali na 1000 francs abimisi apesi oza 1000 francs sekana mokola tima mbongo na poche kande ata bana bagarde kor abisika $100 $100 $50 $20 na wange azali mbongo te na mokola te moto kokendele banganga futa mbongo avokela hôpital docteur asenga mbongo po baconsulte yo basala oyo ifo mbongo yo oye na 1000 francs yo na ndambo nozangi mbongo nakoluka lobiki ya ofele mpa na ngai ngai ifo mbongo nde namona bo naa na resi mpona futa ye 2005 naa na resi mpona pesa ye $10 na sundola naye kokuta na mamedise nzambe aosala kasika mwana oyo nzambe aosala kasi na obengi mama parce amemi resirese banda kolala badepase alobanga fukama makambo ezebele mwana ebisangilo eza te toza tolanda ayisinga kalibisa bato nyonso basala mabe okozala lobiko na miniti nati papa nazali nango abondeli na nga nazali na kondima na leli mpo nazalaki mpo na ye motu nazalaki nango mpo na ye ye moko ayebi wa eza seke ya papa na mwana yango wana na elili na ye mpe ezambo ata naza na tata mike bazala awakolela mpo na ngai nzambe azolo nazala poto kosalela mpona ye azokokoma komona na loboko parce que témoignage ezo te ekoleka na bible parce que témoignage eza jésus en action oyoki ndenge atamboli apesi asobi bafiche eza na makambo nzambe asakoli alobi automatiquement bandi kolela nzambe mpe alobi ete kolela te azobikisa yo okabandaki komona provite aye na biro lobi papa lokuta mabe nakomi kolala pa papa ata ondimaki te mpo na nyonso nalobeli yo awa oyo ezwa na kati ya koleka elobela yo ata likambo moko ebenda mpe kondima na yo nini ezozelisa yo koya na Rama Bandal Bethlehem ya Congo pembeni ya mai ya makelele nzambe azosala ezomonana nzambe asili koponela bino mosali na nzambe ya makasi le révérend pasteur Jean-Sylvain Mukendi wa Mukendi tala makambo nzambe azosala na ye yo otikali na ndako oza na problème ya stérilité oza na problème ya maladi oza na problème ya ba finance ezo compliqué yo otikali na ndako nazoseka yo parce que oza na vision mulayi te pe oyebi ko identifier tante nzambe azosala tozobenga yo na paroisse Rama Bandal yaka numéro ya pasteur eza wana ndenge tozoloba boyi kaka ndenge ozolanda wana soki oyizwi penza kondima par rapport ya likambo oyo en tout cas likambo moko ezosalema na vie na yo
Na yebisaki bino la fois passée que eza na maman moko ayaki ko témoigner alandaki na télévision azui yano na nzela télévision bilile koleka lisusu ata semaine wana ekoya. Boyebi bien ke ngana zalaka mutu ya parole soki na lobi na kokisaka yoka sima na nga mabondeli ezotoka bazotokisa yango mikolo nyonso yaka na rama bandal kope mezate Satan azui ya ye. Satan azui ya ye. Numéro ya pasteur eza wana benga pasteur ayambaka ndenge na yebisu bino ke mardi mercredi pona bino batu bozolanda biso lelo lobi déjà bongama yaka na rama bandal. Vendredi memema mosali na nzambe azoyamba à partir ya 13h. Et avant tout zwa numéro benga poser problème na yo ata na nzela ya téléphone okozwa ye yanu. Nzambe azosala lolenge belé. Tozo koba toujours na masolo eza na kati ya koleka na pawasa rama bandal mais tozo nazotikela bino na no mwandambo ya prédication ya mosali na nzambe ya makasi. Comme tel oyo zalaki na tongote. 12h lelo za baso bimisa mutunga. Oyebi tango baso kanga photo. Bakangi ti, telema bien, ti. Esili. Alebi esili abimisi peri, lakisana na abimisi perigeli. Ba photo le bisi abeleje. Oya lelo komi ya basali se replace baso l'élection na écran. Mais wane bandaki komi magaka na perigeli. Ba bimisi perigeli. Okomi mona uzomona na bien te. Il a besoin de la couleur te. Maintenant tango baso kende kaka lebi pesa avance. Alors pesa avance na modelo kama longa de yo pesa kaka avance. Beso senga yo kaka avance. Pesa kaka avance ça confiance au pesa. Nazo kende na labo. Nazo kema yo na labo. Ozana no pelike sans forme. Alléluia. Mais tango na kokoma na labo. Donc okokota na machine. Mais tango le papier ko bien. Batnos makololi. Abimeke tokwe. Ozo bimana la bon lelo. Lelo ozo lungo pelikila ozo comme réalité. Ozo yemi sa mutu moko du 0 ozo bimana la bon. Bimana lelo ozo bimana la bon. Osala lelo ozo bimana la bon. Bana lelo ozo bimana la bon. Parce que nzamba ozo sili sa musala na bango lelo. Osala nyonso esili lelo. Lelo eza exode. Oyo bakandaki na kindoki ezobima lelo. Oyo bakundaki na molili ezosekwa lelo. Oyo bayiba ezosondela lelo. Oyo babotola ezosondela yo lelo. Oyo batelemela ezobana kotambola lelo. Oyo bakababababa ezosekwa lelo. Ezoloba lelo eza exode. Lelo ezolongwa de l'autre part pote okoma de l'autre part. Ozolongwa na stérilité pote okoma na kobota. Otra forma aleki kobota te maintenant mwamboyi. Aïe. Nazo yo kondile les autres attractions. Takati na kobeta kelelo. Yake wazo anda kosepela. Yake wana kosepela te anda kosepela. Ozo anda kosepela mokolo nyini te ya kosepela ya ngori. Kukendi na bongi na vie. Bongi na vie. Yesu na bongi. Ozo anda ni kosepela. Le moyen de Samao. Nazo kang, nazo bete kaka inde droit. Mutu noso abanda kosebe. Et ce qu'on s'appelle dans le vide, n'est-ce que toi libom, c'est-à-dire aux USM. Ma wapete que yo. De moi ya ma waso ke de sigo. De moi ya ma association ke de sigo. Ya kole na so ke de sigo. Wa ya fandela yo azo mo de ndenga ndimi na moko na sa so isikate. Ndi manga yo ko sepele libela libela. De moi na ekuko yo ko bimana yesel. Attention ko sepele ko so ni se suba wa. Na ufa azo bete babako. Wa ya bakate silipa na yo azo bete babako. Wa ya bakate ko sepele ni suste azo bete babako. Wa ya bakate ya saka ko mo abile na ba susi azo bete babako. Le so ko se lo ko esakikati na yo te lo ko ni se. Le se so ko te le pas ko so ndio. Koso tanga na ba papa, na ba mama, na ba na mike, ya ba spe ya mibali, na ba bokilo, na ba sebeki. Est-ce que qu'on dit mes alliés? Est-ce que qu'on dit mes alliés? Musu so lobi yanga ba fan de la gag. Etele manangote. Alléluia. Koso ba.
bolandi musali na nzambe na kati ya kote ya pe apesi bino confort. Des fois olobaka ke toyaka na message ciblé ka pona télévision, mais olandi ki eti na kati ya église message ezalaka moko. Eza pona kolakisa yo ke biso toza pona kosala soki nini te, toza wana pona kolobela nzambe. Ekuke ya Rama Bandal eza ouverte pona bino nyonso bato bazana ba problème. Ndenge Bible elobi ke bisika bato basuki nde nzambe azobanda. Voilà, nzambe azozela bino na rendez-vous na paroisse Rama Bandal. Na bombela ki bino surprise moko, boyo kandenge sikoyo kindoki esili na kati ya paroisse Rama Bandal. Ah nzambe na koloba ngo sima. Nde mwana oyo atalaki na television azomona nguye na nzambe likolo na biso azobenga mama yakala nda motori nda motori azwi nimero akangi yango na moto akepika azwi akomi na papier abi mama benga ye okopika. Amen. Ngai ezalaki mokolo moto bankenda pianga mikate tanga pianga mikate nakaka mikate ekamanga nanga pene yabepete sipianga kindoki abesiko na yawa nesi pasteur makamu nyonso ape pasteur asambeli nga depi mkolana namona subango te nzambe akangolinga. ezalaki rediffusion ya émission na biso na ntongo nde tosololi moke ekati nga nazalaki na unité na bengi tosololi tozwaki ya rendez-vous dimanche mama aye ntango tosambeli mpo na ye dimanche wana elamba oyo babozaki na kindoki elimo nde baye mena na grand maître na bango na butu po ete bazwa ye mena sacrifice ya ete tozwa oyo aleluya nde na ntongo bango nyonso bato bene amen amen alebi elamba ebungi ndenge eza boyo tokende pa paster asambele sino te tozokufa est-ce que ozokanga bien nde baye awa aleluya na eyokana na audace mwana oyo ayebisi mama na ete namoni bango baye mama lelo tokende kaka na église nakolia te nakomela ta mai te pesanga na ofrande asala alliance na paster mwana oyo aye awo afandi c'était jeudi au vendredi afandi awo jeudi wana ti vendredi bapesi na mai boye bapesi ba14 boye mama nakolia te atikali alobi naza na posa na bona bango lisusu te nazonga lisusu kuna te. Nani ayebisaki yo ke kindoki esilaka te? Nani ayebisaki yo ke kindoki eleki nzambe? Nayebisaki bino la fois passée ke nzambe azana makasi ya kobotola bandoki makasi. Azana makoki ya kobotola banganga puissance na bango. Azana makoki ya kobebisa misala ya batu ya mabe. Voilà pourquoi nga nazalaka fier ya kotia munoko et surtout ke nalobelaka makambo na nzambe. Poko kutanga na nzela na yote. Ye wana zoloba babimisaka ye lisusu te. E bandoki bazana kati ya ko regretter parce que basali perte ya mutu. Nazo yebisa bino nyonso batu bozana bana. Ata yo mkolo ozana misala mabe. Kokanisa te ke esilaka te, esilaka. Et c'est possible avec nzambe ya Rama Bandal, nzambe ya Jean-Sylvain Mukendi, nzambe ya ba vrais adorateurs, nzambe ya Mathieu Chilembi Chamfumu. Nzambe azosala. Impossible eza possible na misu na nzambe. Oyo yo moni ki eza impossible pona yo, mais liboso na nzambe eza possible parce que azana makoki ya kobalola makambo nyonso. Yo ka Bible ezolo bazana pouvoir ya komona fourmi ya mwindo, nase ya libanga ya mwindo, nase ya mai ya mwindo. Et bongo problème ozanango. Voilà pourquoi nazo koka koloba lisusu mingi te nzambe azosala. Eloko nazo benga yo ezaka ke bota kondima na nzela ya makambo yo osili komona yaka na paroisse Rama Bandal. Okomitu na paroisse Rama Bandal eza wapi? Rama Bandal ezwami na Veningo Mbama numéro 20 na kati ya komini ya Bandal juste na Bandal Chibango. Hein? Napesa ka adresse mususu yangwana. Na yebisi yo ke benga atandenge tozolo baboye benga musali na nzambe ya makasi ya koyamba yo. Pose problème ozanango. Ata bakiste surprise mususu na zanango bozela na kolakisa bino papa moko abiki na prostate. Na kolakisa bino po ba réserve za ebele. Mabondeli oyo ya exode etiki bilembo ebele. Mabondeli wana ya exode bozana kati ya komona etiki bilembo ebele ba témoignage eza tellement ebele tana biso eza muke. Olingi okoma na paroisse Rama Bandal zwa transport ya bisika nyonso zouta. Koma na terminus ya Bandal Chibango
soki okomi déjà okomona na ngambo bandeko na biso ya moto batelemaka mopanzi wana kota na kati ya avenue wana ezokende na direction ya Wenza Baluba. Voilà, avenue wana ekei kote ya Wenza Baluba. Soki ozadi na kati ya direction wana avenue ya liboso kokutana na ngwe eza pembeni ya ekoli moko boye kota na droite ebengami Ngombama banda kokita na ngoma malembe lokola ozokende na mai ya Makelele na numero 20 ya avenue wana Ngombama nde okokuta Bethlehem ya Congo. Bisika Nzambe azosala bisika eza négligé. Esengo nanga eza munene makasi ya fidélité pe confiance bosali na kati ya émission oyo. Programme ya Rama Bandali pona semaine oyo eza ke chaque 12h mabondeli eza na kati ya kotoka. Tozo banda na 5h, 12h, pe 17h. Jean-Sylvain Mukendi, le pasteur responsable de la paroisse Rama Bandali, azo yamba mardi, mercredi pona bino batu bozo landa biso butu ya lelo, et puis vendredi lisusu à partir ya ba 13h. Déjà bureau eza polele disposition ya bien bazozela bino problème na yo benga musali na Nzambe et na yebi bien ke bo sali biso confiance depuis émission oyo banda ti le mukolo ya lelo. Voilà pourquoi musali na Nzambe le révérend pasteur Jean-Sylvain Mukendi alobi ke tozo bengisa bino nyonso na mois de mai awa bo banda komilengela bozwa numéro bo banda ko benga pasteur. Parce que tokozala posa na bino nyonso na bato ya chaîne directeur ya chaîne ba responsable ya chaîne hein bato nyonso baza na kati ya chaîne oyo e sangisi biso na bino na ba vrais adorateurs nyonso ya mokili mobimba tokosala mama na anniversaire molulu munene ezozela bino kolia na komela boya to partager sengo wana tozwa ya molimo tomela ya nzoto tosepela elongo na bino parce que tozo bongisa yango bien. C'est pourquoi numéro ya passer eza wana bo banda ko benga biso nyonso. Bino nyonso bolanda ka biso bolanda ka émission oyo ya ba vrais adorateurs. To pesi bino rendez-vous na mois de mai. À partir ya lelo mutu na mutu abanda ko milengela ke na mois de mai tokozala na anniversaire ya ba vrais adorateurs nyonso ya media oyo balanda ka biso. Esengo nazalaki nango eza ya bozalisi na bino ebele liboso etando muke pona kolanda émission ya ba vrais adorateurs. Nasukisami ke na nzela ya émission oyo bozwi biyano pe ebele babiki na ba problème ya ndenge na ndenge. Appel nazo sala eza ke yo mutoza na ba problème sans distinction, malade, oh stérilité, oh célibat, oh ba problème nini ozanango yaka na paroisse Rama Bandali sangana na ba oyo baza deja na mobembo baza na kati ya mabondeli wana Nzambe akosala pe eloko ya sika na vi na yo okotémoigner. Na pesi bino nyonso merci, na pesi équipe technique on aza na bango Solve Mangema, Sabina Kapinga oyo ba assisté biso na msala oyo, et puis na remercier yemoko le révérend pasteur Jean-Sylvain Mukendi bato oyo batie biso maboko balobi bokende liboso. Na pesi remerciement na le pasteur Mathieu Chilembi Chamfumo oyo aza juste sima ya papa. Ba vrais adorateurs nyonso ya mokili mobimba bana Rama Bandali nyonso ba papa ba mama oyo babosa na kabiso te ba assista kabiso na pesi bino merci sans kobosa na bandimi na biso nyonso ya kankokolo balandi ya solo ya kankokolo nazo pesa bino merci. En tout cas esengo na ngai ezalaki ya kozala na bino botikala malamu tokokuta na semaine prochaine soki Yesu ayena nute. Najala kaka na sama kolo na yo nazala yawe na ngai nazala nasena makolo no Yesu enalingi na umela ngai na umela yawe na ngai na umela oh mosika no kufa mosika no pas osanga yo mawa osanga yo pasi.
najala kaka na sa makolo na yo nazala yawe na ngai nazala nasena makolo no Yesu enalingi naumela ngai naumela yawe na ngai naumela oh mosika no kufa mosika no pas osanga yo mawa osanga yo pas. Très ravi de vous rencontrer encore aujourd'hui dans l'émission Les Dieux des vrais adorateurs. Mesdames et messieurs, nos chers téléspectateurs, bonsoir et soyez le bienvenu. Je suis vraiment en joie parce que tokutani lisusu. Kokutana na biso lisusu eza pona kobeta masolo misusu te me kobeta masolo na Nzambe. C'est que masolo na Nzambe bandi. Ndenge boyebi ke émission ya ba vrais adorateurs ezalaka émission ya paroisse Rama Bandal o ezali paroisse na kati ya église évangélique des vrais adorateurs. Nazalaka nga moko te na kati ya émission oyo. J'ai toujours été accompagné des grands hommes de Dieu, l'homme à qui Dieu travaille avec Natango oyo abengami na kombo ya pasteur Jean-Sylvain Mukendi oyo azali pasteur